Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille, bonjour Balandignon Soya BBC, Poitivi, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir, et si qu'ils ont mis Bino partout dans le monde, voilà. Kota aimer, partager, ceux qui ont baladiboso, s'abonner, et que ça là vraiment biso bien, bien makasi, voilà. Communauté congolaise, famille Libota, shalom, 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 shalom. Bandekonyo Sobazo Landanga. Partout dans le monde, on est ensemble. Voilà. Bandeko, je crois titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu es que non. Tous en amatanga biso nyonso. Il y a moana, il y a nièce, il y a cousine, il y a maman, il y a nani. Que non, autaki kokufa na kombo ya Alexandra o ya kufaki na mai na mboka ya Canada. Wana kutuza isusu ya kuexpliquer te to ebi réalité. Alors, lorsque moana abungaki depuis le 2. Et c'est fait-il que non, maman n'a pas lancé message. Yakolela, et ça dit que non, communauté congolaise, et ça dit que non, bah pays non sur Afrique, et comme qui touché na likambwango. Bandeko, moi, personnellement, nazoloba, je suis sincère. Et ça na mutu oyo alerta kingai makasi lokola mama ou encore ndeko na biso matondo aza tiktokeuse aza youtubeuse aza yepe aza influenceuse tokyo loba. Elle a commencé à kosala ba live ya ko motiver batu ya koloba keno biso toza na Canada toyebi ba réalité ya Canada. Depuis les 2 mois nazomona na te awa na Canada, ceux qui ont mondele peut-être bakobimisa bamboa, bakobimisa ba hélicoptère, bakosala vraiment investigation moko ya makasi jusqu'à tel point que non bakoki ko retrouver mwana. C'est-à-dire que non, il y a eu peut-être na kioloba de façon banayi kolobela, il y a eu négligence. Motema ya bo mama. Motema ya bo mama, pasi ya 9 mois. Na mtikala ki komona mutute na Canada mobimba na Canada ndenge ezalaki wana. Canada na ba live ya TikTok ya mutu o ya mobiliser ki batu lokola moi soyo matondo il y avait personne. Communauté congolaise tous à la capena tous à la air moko na conscience et ça la bien. Tous que nazolo ba conscience na lo bango par rapport à quoi? Par rapport à koloba que soki mutu azui courage moko boye o bandeko ba mandai ko sala to encore batu bazaki na kidiba mutu aya lamusi batu. Elle est à féliciter. Ngai nakomaki. Donc la personne qui m'avait activé ou encore connecté ma casse na landela makambu ya mwana o Alexandre c'était matondo. Nakomaki boy na landa life na e tout le temps na yeba kaka suite. Abima pour ko motiver batu to kutana boye bandeko Montréal boye ba ville mususu ba état mususu boye to kutana pona mwana za mwana biso to ebi réalité. Nous tous nous avons vu courage à moi sur yo to mona ki bandeko ba pesi itinéraire balobi ke non mwana za na mai ndenge batu babano pe ko loba awa na ba soki bo benga bango soki ba voyager soki ba medium to oto ngana eko na ko apprendre soki ba medium de soki suni na zo e batena ba TikTok. Et c'est fait-il que non to e comme on c'était les mardis hein c'était les lundis je crois lundi mardi hier c'était les mercredis le lundi ne ba kenaki mardi ba retrouver corps. Lundi biso nyo sotomonaki abandaki na nuko benga dimanche alobi ke no bo bima ba ebisinga boy to bima token apesi batu adresse to kuta na place tel ezali déjà ba 20h ba kutani kaka 3 femmes o ba kokaki ko kende kuna te na ilwana parce que bazali ka 3 places bon il faut boke belé 20h bazongaki. Le lendemain ngo lundi abandi live azo motivé toujours car bateau. Bandeko, je vous dis vrai, ce qui moi si oyo, asalaka mobilisation o asalaki te. Je vous dis vrai, et bemba moi na linga omona na te. Et bemba moi na linga omona na te parce que alerte o ezalaki, et lingo ezaki déjà, ah net na minute au Canada qui déjà et qui na son ya mabe. Ba kawana ezalaka.
Mais à moi, Alexandra est révessé sous Canada makasi. On a photo loba. Naza kunate. Na yepo na moi si o matondo. Aujourd'hui, bakomi ko boa kele mabanga, bakomi ko finga ye, bakomi ko se moquer na ye. Congolais non. 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 Tozalata na sansa kibomoto. Ataya muke ko sala bien. Soki matondo oyo bandeko, ka soki boza d'accord na ngate bolo ba mama bébé so za d'accord na ngate. Bo ou encore bola kisangata mutu mususu na nani na TikTok oya Canada bandai ko sala bala to se mobiliser pour tokende na port, soki na port na Ilwana. C'était une femme forte. Ou encore c'est une femme forte na Koloba. C'est une femme forte ya Koloba que à mobiliser, à mobiliser, à mobiliser et blendi wana bakenda ki ngana zaki na life wana. Tina ndenge bazo kende bakutani naza. Nazo tala kaka na TikTok. Nazo tala ngana ba live kutu ya TikTok na sala kaba 1 heure ditante. Na supportante na mona TikTok eza trop makelele. Mais le fait kaka ya courage o matondo azwaki a mobiliser batu. Etika kingana lande la makambo yango ya mwana Alexandra. À partir ya matondo yo. O bokomi ko bwakele mabanga. Bakele lundi to mona kika ndenge ezalaki wana ba mona kiso ki sapatu ba eko mona bracelet voilà ba yaki kozonga. Bakenda ki na nini na chaîne à télévision après bake na police je crois. Bakabwana ki kuna to mona ki nyonso eza sur internet ah. Deuxième jour alala kité une mère avec deux enfants. Une mère avec deux enfants na mboka oyo mboka libando tika mwana ezalaka déjà risque otika tabana mibale ya mike ezalaka risque. Pour ceux qui bana bakutani na problème yo maman yo parents que tout ça boloko. Est-ce que boki kozalata na réflexion na koloba te ke no mboka mupaya bandako oyo ya ba gaz oyo. Hein? Atiki bana. Le lendemain 2 jours lobi nango lisusu ye wana bakumbani na batu tozolanda bango na live. Deuxième jour kutu bandeko lorsque bakomi na ndege maye ba police ambulance mwana kufi bandeko tozaki au moins plus de 80 000 personnes na live. Eza na live mon côté sur TikTok et beta qui record lokola ya matondo. Nombre wana tozalaki ezalaki biso ba congolais te, ezalaki presque ba pays nyonso ya Afrique. Okebite na ba pays mususu kaka ba monde entier, tozalaki wana tozotala. 80 000. 80 000. C'est-à-dire que non, courage wana, motivation wana, lelo la fille n'est plus. Bo fingeli nini? Mutu nyonso azalaka na émotion na ye. Bon, moni émotion oyo, matondo azaki nango lorsque bamoni ebembe akomi kolela. Malgré azaki na caméra, elle était consciente ya koloba keno. Azo filmer les mokili ezotala, nombre ezotala ye. Pour ceux qui pas quoi esaka wana bolinga ipe ko ya a bokomi koloba keno, kolela na yo, biso tozangi kotala, komona yo makambo ebanda koleka. Ya ezala émotion o esalema ki wana kutu eza problème te. L'importance ou encore ya motuya eza oyo la dame a sali pour la communauté. Kongola zalaka mutu ya critique. Kongola zalaka mutu ya ko kitisa mutu. Kongola betelaka mutu maboko te. Non. Non. Cette femme mérite pesa ba applaudissement. Elle mérite ma acclamation matondo oyo. Na courage na si pas matondo, je ne pense pas que non nombre ya o batunyo sona bakenda que c'était ezaki motivation ya matondo. Nde saki nombre wana ebima ndenge bima ki wana. Bo ebite que non na ko bima wana nde salaki que non Canada bazaki basi ba suspendre banani ba investigation ndenge to yokaki. Mais comment est-ce que baki ko retrouver bango kuna? Boyebi que no tangu police ou encore ata ambulance ne ba mona ki communauté congolaise e yaki wana. Boyebi que no e revesa ki bango ba yoka ki soni. Ba ko luka ndeko na bango. Bandeko botika ka air moko. Congolais, air moko likambo esalemi matondo azwa ki relève on dirait mama ya mwana. Ngai matondo azolela libumu ezo balukanga.
libumwezo balukanga matondo alelisi nga pe ezate ke no base est-ce que likambo ya base ezalaki wana likambo ya base ezalaki wana mutu ango azokufa bazokunda mutu boye mutu akufi boye soki mwasi ye soki yaya soki leki azoloba nga pe na mibwaka nakende na ndeko na nga amibwaki pe amibwaki na nani na libulu ekomi babanda kokanga badia bozwanga bomemanga bolongolanga awa bandeko eza na ndenge mutu azalaka na émotion na ye bolingaka sala nini ata salaki émotion na ye ata salaki baise l'essentiel eza ya oyo ya mutu ya nous on avait besoin de voir et on avait vu boyebi te ke no nani c'est qui soki tokoloba ke no influenceuse ya influencer c'est cette dame na minute oyo matondo non aza akobwakila ba fleur si pas courage na ye alingaki donc ekoza mututu mususu boye pe azobelela bandeko boya aza na eloko wana te aza na makila wana te po soki mpe bato babandaki koyeba nga nazomona ta place ya base wana te liwa ya mutu bozoloba base mutu akufi otiki nano bana na yo otiki bango na risque na bamboka ngo ya malili ondimi kotika bana na yo mwana ya mutu moko boye oyebi te juste parce que aza na makila ya bakongolais nazomituna soki ezalaka pe kasi la fille était vivante bolingai pe kaka bozanga makambo te ya komimila bato awa c'est méchant botala ta nombre ya bato babandaki kolanda matondo ndenge tozalaki na biso siko bino boye eza pasi siko bino bozwi kaka parti ya émotion na ye mais ya oyo nyonso asali bobosani botie na mai donc bozwi kaka émotion ya mutu botomboli yango bendele kaka bendele mais tout ce qu'elle a fait soki botali life ezalaki ya combien tina phone na ye ekomaki décharger batterie ekomaki décharger chance mutu azalaki na soki power bank afofile ntango azofofile ezalaki mpo na ye te ezalaki mpo na biso bato bazolanda ye nyonso wana bomoni yango te bomoni kaka émotion na ye bozwi boye kotombola parce que soki ntango batterie na ye esili nga na bande komona na bacommentaire luka power bank mpo na nini bamonaki keno eza makambo ya motuya tout le monde voulait voir oyo ezoleka na bacommentaire bato bazoloba luka power bank moi j'étais là mutu moko apesi alobi ezocharge te mais ezomaintenir kaka soki 5% nazalaki totali pe life ti na ndenge nyonso totali na 5% wana kaka azofofile po biso totala ata merci te ya koloba mama merci ata nano na life na yo po tomoni ya komona pardon congolais na critique yango mboka na bino ezobonga te congolais na critique pas si pe mawa et voilà la fille azalaki mutu moko ke après événement wana nyonso ou encore après la dame donc obenge fite parce que za mama sorry la dame abimi alobi non lobate or na Canada na minute ola o azwaki courage wana déjà zaki matondo na makambo nyonso peut-être alingazwa déjà alingazwa déjà relève à nyonso je sais pas na ebité so bino bozo réfléchir en bo raisonner en ndeni c'est méchant c'est vraiment méchant life moko ya babimi wana bakendaki wana c'était vers quelle heure ezaki déjà na tongo ti soki ba pourquoi life moko tokyo pesa ngwa ta life moko ata ya 5 heures du temps life ya 5 heures du temps mais bino bo soutirer bo bendi kaka place à émotion ya mutu bo bosani o nyonso ya l'essentiel bo monaki c'est la sorcellerie c'est pas ba bêtise au bolingo pakulaye life ya plus de 5 heures du temps bino bo soutirer bo bendi kaka place à émotion na ye c'est méchant tozalaki na biso nyonso tozobeta misu ntango kaka lobi ke non batterie etikali na 2%. Nga kutu nasimbaki mutu nobi nzambe na nga po ezaki eloko moko ya bien oyo bande kolakisa biso ata kopesa nano merci ata ya 3 heures du temps 4 heures du temps ya auto vivre life
te. Auto vivre life te. Mais bino bomonika place à émotion, ne bokomi koya koloba émotion. Mutu na mutu aza na ndenge na ya lelaka. Mutu na mutu aza na ndenge na ye oyo a manifestaka ba émotion na ye. Ngai kutu ne na zabo émotion ata esengo na lelaka. Base oyo matondo akoluka na yebi matondo te, to yebi matondo. Elle sait parler, asala pe musala na ye bien. Communauté congolaise, au moni Congo, eza ba rankini ndezo sala ke no Congo ke liboso te. To zaki batu moko to pelisi ba live. Batu to tchepeza ba téléphone ouvert. Eza ndenge ni non matondo bravo. Non matondo félicitations, c'est une femme forte. Non, combattante penza. Malheureusement, c'est pas le cas avec les Congolais, c'est pas le cas avec la communauté. Batu mususu pe ya pembeni kuna, ya ngambo kuna bakoloba nini? Maman moko pe abima kuna azoloba franchement c'est méchant hein franchement yango mona mutu mususu oki ozala boye ke non amoni eloko il faut ko sala boye peut-être ko sunga ko sala boye aboyi po récompense ou encore merci et kozala ya ke no ba finga ye yango komona bato ebele ata mutu azopola atiki. Et là, on a salé ka émission oyo ezaka ka non life wana ezaka ka partie ya émotion ya matondo te. Life wana ezaki donc 5 heures du temps. Et puis tout ce que total qui na life wana ezaki important pour na biso to mona pe to ndima makambo to mona wana. Pour life na yo bakoya ba o ndambu ndambu ezala kelengi te wana ezaki elengi. Mais il fallait quand même féliciter notre sœur. Il fallait qu'on félicite notre sœur na mboka mupaya. Oh balobaka ke non mboka mupaya vraiment mwana na mwana. Ah kutu na fille d'ici balobaka na Swahili balobaka nini inchi kubwa. Mais ce qui mutu s'est sacrifié. Atiki ndaku na ye, atiki bana na ye, a risqué. Ya boye baka diable ndenga azalaka te. Boye beta ndenge bande kokende ya ndenge bakendaki kuna ezaki bitumba. Boye bakite ke non ne boye bite ke non de baba bakendaki na zamba ezaki vraiment bitumba ya molimo pe ezaki wana. Oh soki pe ke no boye pa oyo ki pe ba retour bosui bino bosa kuna bana na bino bazui ba retour koto. Po liwana eza liwa moko mystérieux. Il y a un esprit derrière ça. Si ko yé matondo azui le devant bimi to kene ko luka mwana na biso. Wana makila ya Congo. Boye ba risque qui peut pour na vie na ye. Bituma mso ba kena raté. Mais bango ba risque qui quelque part to lo belango, peut-être bo ignorer. Eza risque. Eza risque c'est pareil le quoi pasteur azo sambela peut-être mutu alongole ba esprit mabe. Ta olongole ba esprit mabe ma retour et ça wapi. Retour et que zonge la pasteur. C'est pareil na ba matondo o ba riskaki o ekoya eya mais atiki banana ya tala ki banana te zamba wana ozota la soki forêt wana soki parc wana mais ça va pas oyo kangona o banga na ko banga biso to otala ngo kaka na téléphone to otala ngo na téléphone mais o bangi na zamba ngo mituni mille une fois lobi mwana akene ko koma koto ye moko ndenge nini ozo yokate o comprendre ngo te. Nini pe zanga ki place ba koma ki jour ngo mardi. Ba ngé pe ko koma place na lundi. Mais ba koma kité. Soko tali pe na live ngo ko mona le lundi la na fongola bino révélation moko. O mona ke non le lundi tango bazo kende. Ba koma ki bazo solo la et ça qui déjà distraction ba kota ki nango. Et qui mo distraction moko ekota ki basaki ba tumoko bo il fallait ba koma déjà place o ba bimisa ke bembe wana. Place il fallait ba koma le lundi. Mais bango bazongaki pona koya lobby et à Canada malili eza bande ko botika ya kolobaka ke no bolobaka ka merci parce que ba riska ki ba vie na bango ba uta ki ba ville kuna ba ye ba ke kuna ba riska ki pe ba vie na bango ya motu eza ko pesa bango merci ya motu eza ko encourager bango ya motu ya nde yango wana et non pas kaka place moko ya émotion ya mutu bozubwe
Sorry, boye ko tombola. C'est la méchanceté. Et là, babituma musu ko kota te soki esprit mabe ndeza wana. Yebite ko kyo zo retour. Boye bité. Boye bité. Bimaki kutu na sambelité, o sambe enga na sambelaki. Oui, ezaki bitumbo ba ndeko kende. Bazaki maboko pamba, bazaki maboko pamba. Soki pe na forêt wana pa, au moins pe loko soki na forêt na parc yana makamoko ebimeli bango kuna. Il y a eu une dame là na mona ki azaki na mwana. Ezaki déjà risque na ye na mama na mwana. Parce que vous mona te loko wana te ya ba sacrifice mbatu ba sali. Bino boyeka kozwa émotion ya mutu nde bozwi yango bokomi kotombola yango. Mais non, beza yango ata balukaka, beza boye. Vous êtes méchants. Vous voyez que nous Nathalie depuis hier nazota la matondo na okota non parce que après là il faut les cas ça la émission moko ça sortie médiatique moko boye parce que yena motiva ki batu ebele. Motivation na ye et la musa ki na batu mususu ba yeba kite bazaki ki di ba makambo ezo le life ba ke ko luka ezo le life 80 000 personnes na life ezaki muke batu combien bazui matière wana. Parce qu'au lieu de Satan, fille oyo penza, bravo à toi. Elle mérite d'être à cause de la présidente, on est la présidente à Congolais na Canada. Pour avoir courage naïe. Elle pouvait aussi dire que non, na vandi na nga na bala na nga ye mama na ya tinda ki ya po na nini. Alobi pe maloba mabe. Bazape ba mama mususu ba vanda ke mama na itango tinda ki akanisa nini na Canada. Bazape ba baloba makamu mabe. Mais bango batala ki na te batala ki makila congolais. Ba bimi inde ba risqué. Boteli eta parki wana te. Nga na okaki na nga parki na somo. Surtout tant on a moni deuxième jour maman na ayena mwana na yena lobaki Seigneur pourquoi ayena mwana. J'ai vite compris que non, aza na place à kotika mwana te. Réalité en boka mupaya, c'est ça. Pour ceux qui ont na place à kotika mwana, alinga tika. Mais matondo na ngambu ne bana ne pe baza mikia sa a risqué batika kana ndako. Nzambe kaka protéger. Siko life moko ya 7 heures du temps, ce qui a 6 heures du temps. Merci ba pesa na mboa. Eza ko kende ko soutirer ya ko benda kaka place ya émotion ya mutu bo tombola ngo soit disant baise. Non. Est-ce que bozo yeba na kitsana na mongongo na ki mutema pasi na mitie na place ndeko mwasi asomba ki makambo on dirait mwana na abota ki na libumu. Ole bosa na ba life moko ya ko encourager ndeko mwasi pona ba courage na ye. Motivation na ba ndeko eza mutu mususu akoya na ba motivation bo ezo simba te aza makila motivation te. Mais notre sœur aza na makila ya soki ko monétiser les sous YouTube. Motivation aza na makila na motivation. Premier jour nombre ezaki muke, deuxième jour bazaki ebele ko leka premier jour. Et ça, c'est une motivation. Si elle n'était pas forte, elle n'aurait pas motiver bateau. Bateau n'a pas de bayate. Bateau musu batika ki ba ville musu ba zui ba 2 heures d'ita ba yewana. Siko bino bokika ko benda ka place na émotion. Beza ngo ya beze ya combien o balinga ba pesi ya nini ka to ebité. Pour ninga zawana. Matondo déjà accueilli et sili parce que 80 000 déjà ba tcheka. Bino boyebi ata siko nani na minute oyo za peut-être ba parents mususu pe batinda bana na ba Canada wana. Je pense matondo okoki ozanga ko za ba appel ba maman mususu te ba parents mususu ya libanda te maman kena ko taila nga pe mwana boy. Bato ebele ba okoteli na contact. Parce que ba moni aza na mutema wana. Ba parents mususu oyo batinda bana. Boko yoka kaka maman nga pe na za na mwana nga tala kaka yo. A partir ya mutema munene mutema na ya oyo alakisa ki wana. Kaso ki nakosi. A cause de l'appel à parents mususu batinda bana.
eza likambo liwa muto akufi siko bolingaki asala nini bino soki boza na ba maîtrise na bino ya keno na boza na ba émotion te muto aza na émotion na ye il faut comprendre mutu mususu akoki ozala boye likambo boye olalela azolela na kati owana nde ebetaka owana nde ebetaka est-ce que likambo ya mwana oyo likambo ya bese eza likambo oyo bamarabu nga nayebanaka te na batiktok nzoka bamarabu bazalaka basalaka balife bamedium nazokomprendre te kaka na makambo yango ya mwana oyo naye koyeba bamarabu mpe basalaka balife bakombo mpe ya bamarabu ebimibimi mpo na likambo ya mwana oyo hey, Congolais, vous avez un morceau dire. La grande famille, beau aimer, beau partager, ça fait très mal. Nga depuis l'obi nazozela, matondo azobi matendengeni, nala na yo kapé version na ye après tout ce qui s'est passé, voilà. Parce que elle est obligée à kobima ya koya koloba après babilo kwa la nyonso. Mais bokatie makolo. Ya keno makambo Alexandre koloba lisusu te. Pour na juste 5 heures de place ya émotion na ye. Bomoni parfois dans la vie, hein, na savoir vivre. Boye ba ko supporter ba to mususu na ba makambo na bango mususu. Nyonso ezalaka ya ko considérer te. Po boye ba ko fanda na bato. Bino bato na bo lobela mabe matondo. Est-ce que bozo se rendre compte na makambo na bozo loba? Sikoyo tana nyonso oya mi pesa ki risque oya riskaki. Bo pese merci te. Kaka événement moko soki ya émotion moko soki ya 20 minutes kaka soki 10 minutes. Ndio o bino bozui pendant 5 heures de temps na bino bozui kaka émotion moko ya 10 minutes 15 minutes bo sombi yango boye bo tomboli. C'est malheureux. C'est malheureux. Ce malheureux geste au matondo à sala dit jamais vie. Na moi si. Makambo ezalaki pena pe mobali ndalinga salango. Eza mawa, peuple congolais, eza mawa. Franchement, eza mawa. Voilà bandeko, mingi ya koloba eza te. Matondo pour le moment, alobi akobima na lisusu te pona koloba makambo Alexandra. Yetango asalaki te pe popo bo pesa e merci bo tombola été. Elle avait fait ça tant qu'une Congolaise, tant que maman, tant qu'une personne au azala mutema. Tant que muto amema zemi ya 9 mois a ebi valeur wana. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Mingi ya koloba eza te. Ceux qui n'ont pas de bolimbisanga, mais j'avais voulu na défendre dans des commotions na iloko sala kiwana. Elles méritent mieux et non pas insultes. Et non pas bêtises moko koloba na kombo na non. Alors c'est au moins ça la grande famille. Je crois au Koutani prochainement. Bisous. Bonsoir. Bye.